c'est Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Voilà, votre journaliste, votre l'Union sur l'océan du Congo. Je souhaitais d'abord mes condoléances à moi, maman océan, pour le filet de Esther, vraiment, on est du cœur avec toi, maman océan. Pour que tu aies ce suivi, pour m'appuyer le blanc, sur le cœur. Sur la mienne, bon, toujours pour n'avoir pas de alors, maintenant sur la campagne de Nyonso, pas si on doit la bonne ligne, vous allez que là, il y a moi, c'est-à-dire la Botami des potes à Mobutu. 77, il y a Botami, la Moni m'a émalé à 80, m'a émalé à 90, m'a émalé à 2000, 2001, dans le loto pour 2024. Les gens qui ont fait ça pour les calmer, même Bisso dans on n'a jamais vécu ça. Congo, par rapport au côté de l'outil, la côté des autres qui étaient Mboka, Babomi Yango, et pas y a pas Congolais. Nous avons mis Mboka dans Bisso, et dans le groupe Mboka est individu. N'a individu, Moko. Et dans les bataillons sacrés, Naflix. Babomi Yango n'est pouvoir de mon côté, il y a 5 volontés à peuple et que pouvoir on a fait ça pour la peuple. Les lots, ceux qui ont dit pouvoir à Joseph Kabila, on doit comparer. Oui, c'est parce que le pouvoir à Joseph Kabila, ce n'était pas la volonté du peuple congolais. Et c'est là qu'il y a volonté, il y a un groupe d'individus et d'individus morts, n'est que pour ça dans la Nous sommes allés en 2001, Laurent Désiré Kabila Koufi. Tout le monde est Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, il faut le dire, à Koti, à Yéna Manzela, où il y a un schéma, volonté de la peuple, à Yé, à Koti. C'est pourquoi ce qui a salarié le côté, qui n'a salarié le côté. Ce qui peut se faire, c'est que les lots, à la côté de la mana, à la côté de la côté de gauche, à droite, j'ai été humilié. On a bloqué na humilié à partir où on demande au pouvoir pour la Joseph Kabila. Il y a eu se transformer au lieu de la Makila, il y a eu comme individu avant des ailleurs à nommer président de la République. Le Lovaya, le Congo, il est par terre. Kabila Kouti Bank, Kabila Atiba Bank. Kabila Kouti Boulevard de 30 jours pour faire. Kabila azongisi nyonso ezo Kabila peut-être bafuta bango na maboko ya enseignant bafuta na maboko soda bafuta na maboko Kabila lomuli batwana achiba wana bana bayiba maboko na yeye
Tant que nous voyons beaucoup de gens qui sont à Mandaki, à Soukaki, parce que nous opportunité, pour voir les opportunités. Mais dans le temps où nous sommes incompétents, très orgueilleux, non expérimentés, petit diamant basala, en fait d'orgueil, par le Macabé, soyez maudits, soyez maudits. Congo, les autres, vous allez agresser. Agression rwandaise. Ce qui est agression rwandaise, c'est Koti, auteur, Mobandi César, mais c'est Félix Sekeli-Tshilombo. Congolais, Yozoboya, na Congolais, Yozobo, ma vérité, je te vois ma vérité. Histoire, parce qu'il y a un gauche. Mais c'est Félix Sekeli va nommer président de la République. À l'époque, M. Gagam a été président de l'Union africaine. M. Gagam a proclamé Félix Sekeli dans la Cour constitutionnelle. Jusqu'à ce qu'il y ait une véritable élection. Personne qui a dit, le bénéficiaire, Tina Rwanda, Babomi Motokuna, Obama Moto, Bapesa, Nana Moyote, Bapesa. Bakaboli Bokonjoy, Kabila Zundambu, Nanga Zundambu, Félix Tchewana Kouyare. Ayo Kokoma Cash, FCC Cash. Il est que le parole après ça que Kabila a gâté à bénéficier. Si Mami Polo a eu besoin, il va faire ça nanga, il y a des carrières minières, il va faire ça nanga, dans le futur, il va faire ça pour programmer le président, alors on va pas faire. Raison pour y pousser le lot, nanga, Asala, AFC, la Congo y a alliance pour les fleuves Congo, Yango. Et aujourd'hui, les M23, et comme numéro 1 Nang les Congolais dans Bayaka Babengana Laurent Désiré Kabila Babeti Massasi Namanguna Nabiso Ngola Congolais Moko Kufaka Azalaka ni Makila Moko Tanga na Congo Azalaka il est Tanga Kayaye Moko il avait trahi les Congo. Andimi Bakor, Ateka Congo, ceux qui ont commis la Barondé, et Barondé va s'allier complot. On a situé qu'un seul Congolais, lui-même, le président Laurent Désiré Kabila, personnel. Et c'est ce que nous condamnons. La même chose avec M. Félix Sekeli, après avoir signé les accords obscurs avec Joseph Kabila, Nanga, Kagame, aujourd'hui, comme une phase de Sousouana, les rebelles, Bananga, Bazuba Rwanda va soutenir Bango pour le régime en place. Bissaba Congolais, tout ça. Pas Congolais, parce que tant que vous avez M23, à Kinshasa, na RDC, basali 14 mois, na motel na biso, balie biloko ofele, batika na baniongo na Kinshasa. Tu n'as jamais fait allusion, il y a pas associé peuple Wana, il y a pas associé même Boboza ou représentant le peuple. Tu n'as jamais associé Moutomoko. Même dans l'union sacrée, je ne crois pas que les gens Moutomoko yo associé ça. Mais aujourd'hui vous appelez le peuple congolais au saut patriotique. Non, le Congo, si le Congo est agressé par le Rwanda, non, le Congo n'est pas agressé par le Rwanda. Le Congo est agressé par les Congolais, les fils congolais, 100% congolais, qui s'appelle Nanga. On a appuyé na Rwanda, Félix. Nous, peuple congolais, ce que nous allons dire, Nanga, Kagame, na Félix, les trois personnes, il faut traiter Bino Lokola, Bino Missa de Lokola, très très à Congo. Si s'agit de Bengana, Bino Nyons, tant que nous avons Kagame, nous avons besoin de Bengana Félix. Surtout Bengana Félix, Kagame a dit que Duki, Nanga a dit que Duki. On va prendre les seuls individus, on va réclamer accord et pas inaïe. Nous trouvons l'angaï, failli, et pas musique. Pas de déclarer accord ni.
on va signer là-bas. Mais quand on a déclaré l'eau, c'est que Moutouana a une vérité, il y a beaucoup de bitumba, pour y avoir Moussala na yesi là, au lieu de voir Moussala na yesi là, donc ça veut dire que les peuples congolais ne sont menacés. Congo est menacé. Moutaboya puis pour la mission congolais, à comme c'est tout le Rwandais, à cause de la tête, le Congo va rester le Congo. Sauf les individus traîtres, Nanga, Kabila, Félix, Bino Missa, la traite Missa Touana, sauf que le moins beau que nous avons décidé que le moins à Congo est aussi. Peuple congolais, la guerre ici est provoquée par Kabila, Félix, Nanga. Va tripoter le peuple congolais en 2018. Surtout sur la faillite, le peuple a qui est lobby en 2018. Donc, on va publier Kakaye. Mais les guides n'ont pas la guerre contre qui. Pour signer un accord, on a failli. C'est pourquoi failli la boye qui n'a eu. Pour signer de pareils accords, lobby perquité, n'est pas perquité dans le temps. Kabila Congolais, vous montrez que vous pouvez se faire le réseau. Ah, Kabila Benga dit que nous avons compté. Au moins, vous comptez Félix Azouaki lobby. Vous avez na Kabila, la conséquence c'est l'ango. Au moins, mes condoléances, la famille Oyo, il y a un comportement de Nyonso, les gens pour perdre la Goma, na Kichanga, na Kishasha, na Bunagana, na Goma, mes condoléances. Nzamba limbi sabaye, nous allons commencer à Makila na Bilo. Makila na Bilo, les Congolais ont été complicité dans les Congolais. C'est ce qui est complice. Nama complice, Kabila complice. Nzamba bakoko na ngai kimbangu, oyo tsikira kendela kuna na nkamba. Kenda muna kama mabele ya yo kimbangu. Oyo ndaki bitumba kwa makila ba Congolais sopala de lelo bango. Bani ko sopa makila ba Congolais pona betere na bango. Mabele ya bakoko na ngai. Banzi mabele na yo. Il y a bango et confondre bango. Makila oyo et confondre. Mabele oyo et confondre Félix, et confondre Gagam, et confondre Nanga, Bamona Dela Kobimelate, Tomuta na Bango. Congo Mutakoto la Moazate, et la Nanga Sobiaye, Abobengala Félix, Aboboto la Congo, jamais. Le Congo sera un et divisé. Congo est au Kawana, dans mon coloro, mais d'accord, il y a ma bébé, Salaka, il y a un ministre de Makila, il y a un ministre de Kufa, il y a un ministre de Bateau, pour ça, on peut respecter ma corps. Bazoye paya mutu na bango ba chaki bakimisa ye musale sila ye awa zole na bisote azomona proposa ba ndoki na ye azomona proposa ba satan proposa ba zaba diable et pas na ye mais nous on peut ça y conseil yo ayo donc congolais téléma na yo ki lo ba nommé informateur et la passe donc on risque Chilombo a une affiche beaucoup pour voir a nommé le premier ministre de journaliste parce que naïveté Chilombo a nommé par critère. Quand vous envoyez quelqu'un au Parlement chercher la majorité parlementaire, mais il faut que celui-là soit un parlementaire. Azala même parlementaire à l'écama na masika wana azala tango député à l'école déjà na masika wana azala ta gestionnaire moko boy à l'école ta sénat ta wapi akoko za ma maîtrise ya ndenge na osala à l'assemblée wana ayeba mais vous nommez un informateur quelqu'un qui n'a même pas un cursus moto écoute mon problème na bango yebi ça c'est moto de expérience politique na yebi. Votre expérience politique dans un parti politique n'est pas égale à l'expérience de Jésus et Moka. Même Daniel Safo, même Daniel Safo, Azalaya est informateur. Parce que Daniel Safo maîtrise mieux l'Assemblée nationale. Parce qu'il fit un député national. Oh, il y a ce qu'on appelle groupe parlementaire, groupe. Mais Augustin Kabouya. Aouti il a un informateur. Aouti le mettez dans siège de la presse informateur. Vous voulez former l'empire ou pas? C'est inauguré l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Bando konanga soni moko akosakanate. Na lobby soni. Et j'ai donné raison na ba personnel au ba mona kinga mkolo na yaki. Soni moko akosa. C'était prévu à 10h
pour 10 heures balobi na biso te courant ezate tozozela courant o tobengi bakonjasnel balobi tokotinda courant na 14 heures na tuni na lobi bozata na générateur te groupe électrogène balobi toyaka na groupe moko depuis toya nango esalaka te pièce moko ebeba ti lelo baremplaça te bandeko na nga boyoka nalobi siko baplénière ezali kosalema ndenge nini alobi pendant les 5 ans kaka boye soki courant eza te bake pa voisin boyoka bandeko l'assemblée provinciale de Kinshasa bakeye pa voisin bake kobranche rallonge na prise na ye bakotisa yango na lupangu babranche mpo na kamwa sonorisation biloko wana bozomona oyo basplit esalaka nango te parce que courant ezalaka te lelo depuis toyaki tovandi tozotoka depuis toyaki banini na biso bapapier mouchoir bana bateki bapapier mouchoir moyen te finalement tokei na président Lambert Osango toke komona secrétaire général tolobi papa wana eza heure nini 14 heures tolobi me ti heure oyo alobi tozoyaka kaka boyo papa wana ye bakeko defa bafle oyo ya babluetooth yango wana bakeko defa babandi kofina bazofina tatango azoloba makambo tozoyoka ata eloko moko te Kinshasa la capitale assemblée provinciale ya Kinshasa tozana Sankuru te tozana Lomami te tozana Chwapa te tozana capitale esika wapi la plus grande assemblée oyo nzambe nanga tala ndenge bato bazotoka tokomi kaka boye Kinshasa po bato batondisaki bato pona kosepela bamimi bato soni moko akosakana te ti boye tobimi mutu ayoki ata eloko balobi aza te parce que nous avons forcé les sujets tolobi tokende kaka alobi mbona azokende nalobaka ndenge wana mais ce que j'ai entendu na bato wana balobi bino bapoliticien nde bobomiere Kinshasa lisolo mbongo ndenge betam avec ce que nous vivons mais entre-temps, le président de l'Assemblée provinciale, le président Godempo, Nazantiningo Bilambak, Bango Bazo Soanakak, c'est pourquoi j'ai dit. Alors, le problème de l'informateur, moi vraiment, je m'oppose à ça. Bon, bien que nous sommes des premiers de loin, des talibis sautés, c'est ce que le pays dit que, bah, tout ça, c'est ce que la tour ça nous dit c'est que la évidence est de côté. Pour tout ça, n'a pas eu de cause à l'eau. Pour moi, tout ça, Malia Kangai, tout va là, maman a fait quitter. Pour tout ce qui est là, il faut aller à mon âme, parce que la bombe, si c'est que la constitution pour lutter, si c'est que la constitution pour lutter, c'est-à-dire si c'est que la constitution pour lutter, attendre à mon pété, moyen de savoir. Donc, comme on a fait tout ça, avant de bandana, on y est bailo. C'est-à-dire que c'est une constitution où il est. C'est que il y a une constitution, il y a une loi à comporter. Avant tout ça, on a dit. C'est pourquoi il est de nommer, faire des nominations dans le débat où il y a les Congolais. Dans la nomination déjà, les Congolais comme dans désespoir pour Sakanaté. Et puis, ce que vous avez dit, il faut m'apprendre des zones à zéro. Ils sont tous dans la mesa moko. Le peuple boya bokeza attaqué avant bisoto que l'est. Botin dana ne va le progrès. Baké. Botin ni ba militaire il est pes. Baké. Ko ba le progrès ba tamba la machette partout dans la Kinshasa. Et ma machette wana yo l'occasion monene na bitumbo to sana ngona ba M23. Tout le monde a ba le progrès na ba fils moko ba ke est de obunda. Peuple ni mutu bazombenga. Peuple ni peuple oyo progrès tambo na machine alokata mutu peuple oyo feli tigela notinga ba chat de combat na ba maya monde peuple ni s'agit de quel peuple non tu le peuple azobenga peuple congolais azana yote to moyate na ngina to thématique mususu oyo ba ya sport l'hôpital équipe poli monta police équipe oyo
ezali bato gouvernement bainitie eloko moko nde journaliste na biso na mokoko soki balobi bolanda bilamba ya noir elingi koloba tolandi bilamba ya matanga e bato balandaka bilamba ya matanga baza mpe na matanga bakotaka zamba te bakotaka esobe te bakendaka chasse te ifo batika na place mokilo matanga wana ekosila basokoli bango balongoli bango botutu ya bibembo balatisaki bango esili nsima bake kosala misala yo zwi brassard noir olatisi léopard oyebisi léopard oza na matanga latango terrain mobimba omona koza epembe yango léopard oyo akufaki bino bozotuna ndoki akutwa ndoki eza félix ndoki eza ministre ya bino ya sport oyo bainisie eloko wana eloko léopard elokwe bien tokowe na 3e place mais eloko ezalaki reyo mondial tozwa linzanza tozwa yango te parce que bandoki baloki coupe bandoki bango moko bata union sacré yo mpe kozosoutenir bato lolenge oyo baza koloka yo baza kokosa yo yo mpe nsima na bango elelo yango oyo biso nyonso moboko na matama voilà équipe soki ekoli ezali ministre ya sport na bato gouvernement bainitie balata bajoueur na biso bibembe na nzoto mpe toza na bibembe or soki bayebaka toza na matanga fale batika bango babeta kaka bongo mais bayeba na mentalité ya bango ke toza na madeye oyo eyebani likolo te mais Tshilombo a recrété deuil nationalité comment ya recrété deuil national kaka na maboko ya baléopard nzoko ndalingaza recrété deuil national toute l'étendue de la République démocratique du Congo asali yango te bayoko mona bakoko asali yango na plaisir asali yango na plaisanterie ntango bakoganye ya kosepela bajoueur bakosepela bakongole bakosepela bakoyeba te ke toza na matanga bakonfondre biso po tolongwe lokolo toza biso nyonso na matanga tozonga na ndako tolela poka voilà ndeko journaliste mayema na koleka na kuka na biso mpona kosilisa ngai eloko nasali kaka appel la peuple congolais tokozala naïf kino niveau nini bakoko na biso na 1959 ntango batombokaki bazwa maboko makambo na bango na maboko à l'époque la militaire congolais ou général congolais colonel congolais et capitaine congolais azalaka te tozalaki kaka bato kaka ya se mais nous avions décidé et tobenganaki baye bazalaki na minduki ya minene lelo ceux qui sont dans l'armée dans la police ce sont nos frères nos sœurs c'est nous-mêmes qui dirigent l'armée. Qu'est-ce qui nous manque de l'eau? Tous les destins de mission en main, on est tous les nécessaires. Mais c'est Félix, c'est que ce qui est, ça suit Mbongo, les lois des milliardaires, attaque les lois tiki, à l'éducation pâté. Mais peuple, comment nous autres continuons à soutenir un mouton à Ibi, un bon milliardaire, nous allons continuer à soutenir, au même moment, guerre est incapable. Alors ceux qui n'ont pas bêti lisasi moko ndana ko répliquer na osala guerre na Rwanda ndenge baba we maloba osengi ko kwa mai ba pesi ko bidon c'est que na senga ki lisasi moko kamnani nanga apese ba bombe moko te ba bombe 4 6 7 zo ko na Goma zo ko na Bakitanga zo ko na Bamweso bana bazo kufa c'est que maintenant croise les bras. Il a oublié qu'il a donné une promesse à sa population que ceux qui ont vécu dans le Salaboye aujourd'hui va revenir dans le Patrick Mouyaya pour que la guerre avec les Rwandais est inopportune pour le moment. Mais vous avez annoncé ça pourquoi? Voilà le peuple congolais, les individus que vous êtes en train de suivre, les Congolais qui sont en train de tromper ses frères et ses sœurs congolais. Après, vous êtes des satanans, vous allez des démons, vous allez des bonis, vous allez des docteurs Congo. Vous allez partir et nous allons rester toujours au Congo. Voilà le principe. Merci. Et puis, Nazali Kolobana Bino Boye, Nazozo Bino, témoin, Bino souverain primaire. Pe nazali koloba yango mokili mobimbe ezali koyoka ngai lisasi ya liboso ekobetama na banyangalakata wana oyo baza komikosa na liboma
nako sangisa parlement oya biso awa na sengi bango bapesa ngai autorisation na déclarer guerre na Rwanda. Boyoki yango na lobi boye pona oya yoki te lisasi ya liboso banyangalakata wana bakobeta na Congo to mboka ya liboso bakokosa na liboma o bazui yango na kosangisa parlement en congrès pour loi constitution eza kopesa ngai droit wana na sangisi bango en congrès na sengi bango autorisation na banda bitumba na Rwanda. Et puis nazali koloba na bino bobanga eloko moko te congolais mapinga na biso lelo ezali na makoki nyonso a partir ya Goma tokoki ko toucher Kigali wana akolala lisusu na ndako na ete akokota zamba asakana na bato mususu me asakana na fachi beton te mokengeli ya bakongolais. Voilà, Nangina conclut pour la Koloba que dans la distraction sur le côté du bateau dans le gouvernement entre le ministre de la Défense, le ministre de l'Économie, le ministre de la Commerce extérieur, Moussa Niamous. On a vu le président Gatti, on a la zone de télévision, des radios plutôt, on a la radio au Congo. Balobi que Jean-Pierre Bemba alingia Boma Moussa Niamousi selon votre parti na ye ngana zo komituna mais bamuni baloza ba equatorien oyo alingia Boma oyo alingia Boma oyo raison na moi eza ni ça c'est les deux oyo c'est une distraction peuple congolais ce qui union sacrée entre eux bagege baza koyokana te mboso bati gege Bemba, Moussa Niamous, Gege, Kamel, Nama Moussa Niamous, Gege, écoutez un peu, c'est pareil personne. Vous attendez quoi d'eux? Pour ça, il y a eu au lieu de préparer comment le chasser, comment parce que ce sont des escrocs politiques. Parce que vous avez des distractions, vous avez des choses, vous avez des salaire. Bapesa ni bamoto babeli mai yo tikeka bemba buza faji et nous restons des pauvres. Oyo fali le bas pauvre atira la pauvre mugola tira mugola na mutambongo comme les plus en plus mutambongo ya on nous omona na Congo malera nous so ito telemité peuple congolais na yesi congolais bolanda ba taliban bazali ben compétent ba taliban bazali lokola ba moko bazalaka na biloko moko esalaka na biso étincelle pas edeti singamoto ekatani pa akomprendre te nango bazoloba na bazosala akomprendre mboka baekole bazokundela ngo toza ebele ye bato bakusu pouvoir baza moke koma biso batebie eza kobanga mwa ndambo ya bato oyo bazali kotala lelo élection 43% bacongolais bakeye élection et maintenant 57% ya bacongolais bakewa baboyina bango 43% ya pamba oyo eki élection 57% baboyina bango mponi confiance na baélection eza te soki bovote député océan batie député mboso soki bovote président Martin Fayulu batie Félix Tshisekedi président kongola baye na ye akomolo batatu te tovote na biso baye tofotaka bango te batiaka na pouvoir tala congolais ndenge akuna désespoir na kati ya mboka na ye congolais telema mais ça toza kopesa yo longola tribalisme tobundela ekolo les vrais congolais moto akoyeba mpasi ya congolais c'est ça le vrai congolais eza monoko te vrai congolais eza oyo alataka polo ya Congo te ya RDC les vrais congolais ezali moto aza na mpasi ya bacongolais moto aza koyoka kolela bacongolais moto azozwa basolution ya bacongolais moto akozwa vraiment mpasi na biso akere ye wana kobenga les vrais congolais soki oyo batikeli ya lokuta oyo
bayiba mbongo ndenge bamesani bayibi mbongo bakende me bakomona la république démocratique du Congo na musika voilà ndenge alingana kokusa mpona jafe na mbusa ndeko c'est une distraction pure simple bango mibale baza barebele bamercenaire tozala posa na bango te bakende. Merci beaucoup. Merci. Votons tous Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou,